Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. www.diasporrdc.com. Merci pour aller toujours révéler à Rolanda. Mon ami qui vous message toujours Rolanda Jeanette Mwaka. Quand il message na Rosala qui n'a mis toujours maman Israël la joie. Maman vraiment la mieux placée pour nous répondre vraiment na mituna na bino. Et qui bobenga qui déjà belé un bobenga vraiment maintenant c'est pas un problème na bon bobenga ka boy hésiter bobenga ka problème na bino maman zana vraiment na benga ki maman ya bana mibali na basi na bango aza mieux placé pour nous répondre vraiment na mituna na bino. La fois passée, tout le black est qui vraiment va vivifier comment mode d'emploi nango comment on utiliser yango mais le yango te tokolobela hein yango vous matez te tokolobela et tokolobela surtout va vivifier koyekola koyekola voilà koyekola ko vivifier nzoto nzoto va vivifier kama otobela mingi toujours nous bobi ke tobela surtout tellement ba chombo ko vivifier na omisu nzoto nyonso ma mingi chombo voilà. On est là vraiment, maman Zawana, pour nous répondre à la question vraiment. Pour nous poser la question, mais pas au banc tout na maman. On explique que benga ka waza ba question benga pour nous retourner à maman, bo hésiter à rater. Maman numéro là parce qu'à chaque émission on rappellera toujours numéro là pour benga ka pour poser la question pour répondre à vraiment Mino. OK, bonjour maman Israël. Merci beaucoup Jeanette. OK maman, merci makando message ko yamba mona mokie. Na yo vraiment et c'est mon frère ça vraiment ébélé et le qu'il faut qu'on laisse un autre on a ba vivifier il faut qu'on ba ko vivifier nzoto maman ko vivifier nzoto comme kaka na ba vivifier tout dans la forme suka photo vivifier ba chombo voilà. Merci beaucoup Jeanette na bande koloba esengeli ko ba ko vivifier eloko nyonso nzoto esengeli ko ba ko vivifier nzoto na biloko nyonso oyo ezaka na kati ya nzoto na biso mais surtout les pénis de l'homme surtout les sexes de l'homme nzoto na biso ndenge nzamba asalaka biso bato alobaki esengeli biso to se vivifia na ba aliment to liaka biloko c'est-à-dire que bao baliaka fufu baliaka pe likemba baliaka pe mwaloso baliaka pe na mwa kwanga mutu na mutu ayebi eloko oyo esimbaka na organisme na ye eza na batu mususu nzoto na ye lingaka kwanga ya makasi te eza na batu mususu nzoto na ye lingaka pilipili te eza na batu mususu nzoto na ye linga loso te ba mususu nzoto lingi fufu te mutu na mutu asi ayebi eloko oyo ye aliaka eloko wana ezali ko yako détruire yete mais ezali ko yako vivifier ye ezali ko yako ko sala vie na kati ya nzoto na ye alors esengeli ko yebate eloko moko na moko ya nzoto pe ezaka na bilia nango eloko nyonso bilia nango ezali tozali ko remarquer lelo ke batu mingi bazali ko zanga biloko ebele na nzoto ndenge to remarquer ke bana mibali mingi aujourd'hui bazana ba peni oyo ezali na bataya kokoka te à cause ya kozanga ko vivifier peni tomoni bato ebele bazali na suki na mutu te parce que ya yebi ba vivifier ya suki te lokola ya yebi ba vivifier ya suki te suki na ye bandi ko katana na liboso suki na ye ezalaka ebele melelo esili alors ezape na bato mususu bayebi ko vivifier misu te bayebi te misu na ye po ezala kitoko ezala pembe ebelaka te esengeli aliaka nini ezape na bato mususu bayebi ko vivifier manzaka te bato mususu neti ba fille mususu ayebi ko vivifier ba bassin na ye te po ba bassin ya bana basi ndenge tozo remarquer que bana mibali
bazo sepelaka na bana baso bazana ba bassin ya minene pona nini parce que soki alati pantaloto alati jupe to liputa epe sa forme mais bamindele sikoyo bango balingaka mwana mwasi ba bassin na ye ezala nango minene mingi te po bamindele balingaka nde kokotisela chombo na ndenge ya sima bango basepelaka na rapport sexuel oyo mwasi alali apesi mkongo boye bongo yazokotisa soit na liboso na ndenge ya sima soit na anis bango bazaka bongo yangwana bango bazalaka soki mwasi azana bayama do minene c'est-à-dire que ba bassin ya mwana mwasi soki ezali minene milai chombo na ye ezali komelama likolo ya mayama do c'est-à-dire que tango azali koya pa ya kokotisa bayama do telmeleki mozindo eza ko étouffer yango okomona mutuku to ezokende kokoma te yangwana bamindele bango balinga nde ngwana me na biso batu mwindu fo ba position ya rapport sexuel eza nango ebele na mona pe bamindele pe bazana ba forme na ba position na bango ebele mais siko na biso batu mwindu na culture na biso ba garçon ya batu mwindu basepelaka na mwana mwasi quand même ya mado evanda po tango azali kolo na yo azo denda bolimbisi makasi naza musala nzambe me ezali eloko oyo tozoloba ba vérité na kati ya émission moye to bombe eloko ezali te po tozolobela vérité ndenge likambo yango elekelaka wana na koseskize makasi na bandeko oyo ba supportaka koyoka te ba sur la sexualité pe na kosenga na ba parents nyonso bana bayoka biso te o eza maso na biso ya secret bana bayoka biso te to batama bango to kotaka na 3W diaspo comme diaspo www lobana nde yo moko lobaka ok sikoyo wana ezali na tango émission na biso aboye to batama bana to batama bango to kama so na biso alors sikoyo na biso batu mwindu mwa bana mibali sepelaka na ba position ebele na position oyo ya komatela mwasi likolo omoni aza tango aza likolo ya mwasi aza na besoin mwasi bayamado ezala po tango sikoyo mwa muke mwa kodenda dendo oyo azodenda na likolo wana azoka pe ba sentiment mosusu balinga bongo pe asepelaka pe komona mwasi na ye soki alati liputa mwa ya mado pe eza komona na liputa to na pantalon to pe na jupe wana pona biso batu na yango bana basi ebele bayebi ko vivifier ba sente bassin ya mwana mwasi eza na biloko yesaka ngo minene pe eza na biloko ekausango eza na ba fille ebele bayebi ko vivifier tolo te pona tolo na ba mindele na batu mwintu bango nyonso balinga mwasi aza na mabele mwasi donc surtout kutu ba américain bango balinga nde bango ba américain bango balingaka mwana mwasi aza nango ya minene makasi po moni malili kuneza makasi pona ni parce que tango yazo ko mikotisa na tolo ya mwasi ne bolimbisi makasi parce que eze émission ate ko sexa yo yeba kezaka nango bongo ata tolobi te yo moko yebi sikoyo bango baoya ba Amerique bango balinga mwasi aza nango ya mbombo ba tolo munene pona nini po tango amibwaki na tolo wa mwasi na ye azoka chaleur omoni po kuna malili ezaka mingi na bamboke bele pe malili ezali poto partout malili ezali alors ba fille mingi bazoye bateke esengeli tolo ezala munene eza biso pe na Afrika wa na tango elanga mobali azokanga makanga mano na tolo po ayebi te chaleur ezoko dégager moi chaleur wana malili ezosile na nzoto siko bana basi mingi bayebi te ke mabe tolo esengeli ko vivifier yango nzoka nde tolo eza na ba vivifier nango kasi eza na bana basi mingi ti lelo okomona ye tolo ezate na tolo na ye azali plat lokola mwana mobali epi abandi koloba nzamba asalanga bwe nzambe asala ne mutu bongo te nzamba asala mutu nyonso na biloko akokoka me eza na mutu mususu oyo ayebi ko vivifier babiloko na ye wana te yango wana ozomona ke babiloko wana eza te tobaki esengeli toyeba ko vivifier biloko nyonso nzoto surtout peni ya mwana mobali parce que peni ya mwana mobali ezali très important
ezali eloko moko ya munene eloko moko sacré oyo nzamba sala po mwana mobali soki aza nango babenga ye mwana mobali. Alors esengeli mwana mobali ayeba ko vivifie yango parce que eloko moko soki ezali muke mukuse basi basepela nango te. Soki ezali muke mukuse mwasi azo sentir te ke yo okotisie eloko na nzoto. Alors soki mwasi aza ko sentir te ke okotisie eloko na nzoto posa esilaka ye te. Posa esilaka ye te. Okomona soko saliye yo ba posa esilio mi mwasi atikeli na posa tango kobima boye mwasi posa wana ebandi kotinde na makambo mususu. Ebandi kotinde pe na bato mususu. Tango mususu mutu ne ya kala ta muso mutu moko alingi esika ye wana ke mpona kosisa po makambo wana ezalaka mystérieux eza eloko moko boye na comprendre yango. Alors mwana mobali esengeli ayeba ko vivifie peni. Bon siko mpona ko vivifie loposo ya nzoto likambo ko vivifie loposo yo tobandi pe kolobela ngo mingi parce que eza na bato ebele ba mikolo na bana basi na mibali ti lelo bayebi ko vivifie po na bango te mais aza ko détruire po na ye na ba hydrokino na biloko ebele ya mabe. Alors yamboto kota penza na bonzindo ya lisolo yamboto zo pe ba question mususu pa na Ginette ngana ko pesa numéro de téléphone parce que tango ozolanda émission oza pe ko benga oza pe ko pesa ba question na yo ozo poser ba question. Félicitations à ba garçon moko bazara mayele très sage. Soki ngai mama Israël a jeune abandi ko expliquer mode d'emploi ya ba produit na ye ukumuna zo comprendre facilement. Mwana mobali soko za musika omoni ke ngai mama no na tindela ke biloko ya traitement. Soki na bandi ko pesa explication zo papier na bic. Zo papier na bic papa. Tango na bandi ko expliquer yo obandiko koma okomi ti esili. Mais félicitations na ebele parce que bango bazalaka soka ko bandika ko expliquer à comprendre mbala moko et pesa ke sengo moko na motema tango za ko expliquer mutu ke eloko ko saela ngo bo saela azo comprendre mbala moko. Oyebi na makambo ebelo biso to mona ate otindeli mutu bakisi na ye na mboka mususu mutu moko atali yango obiloko mama Israël ajo ayibi yango na komaka lisusu bakomba babiloko na nga na biloko nga na tindela binote na yebi tina nga combien de collier bunga na awa kaka na Congo ozo tindela mutu koli na Lubumbashi kaka oya pembeni okomona koli wana penza oye bungi mezo kande mutu moko asazo yango asaleli yango ayebika ke eza eloko ekolisaka peni. Bon eza namona ke eza kaka mutu oyo ayebi deja kosalela biloko wana parce que batu mingi nga na tinda bango bakendo tika biloko nanga na bani biloko yo na sina salela ngo biloko bata. Donc banda wana na komaka lisusu bakombo ba biloko na chaka lisusu bakombo ba biloko na ba milangi ba nini na ba boîte te et puis na komaka lisusu mode d'emploi te na koma na système na saleli yo koli na yo soko zuka ka koli na yo obengi ngai olobi oui mama na kati ya koli oyo namoni eloko tel maintenant ngande siko mtu na kobando yebiso na lobi eloko tel ezali telemisa o wana mususu ezali lendisa o wana mususu ezali vimbisa o wana mususu ezali kolisa o wana mususu ezali bopikiliki démarrer. Pourquoi? Parce que yo moko sozu biloko na yo ale yo moko ko séparer biloko na yo na ekoyebiso na lobi o eloko tel ko salela ngo bo eloko tel osala parce que nyonso eza ba vivifiant na kati ba vivifiant wana vivifia ya misisa parce que misisa ya chombo feliaka tala chombo oyo eza na misisa omoni ba veni nango misisa partout chombo oyo et puis bana mibali nyonso baza ko utiliser biloko nanga bino moko bozo remarquer que misisa na bino ba veni na bino ezali très bien nourri bino moko bozo remarquer que nzoka ndena zaki nanga na misisa te yo moko tali chombo no talo lobi chombo oyo ezanga misisa tala chombo ezanga misisa eza chombo moko eliaka lisusu te misisa nango esi esila tunanga soki misisa chombo esila na nini tunanga ina yebisa yo me yambo ngana peso réponse oyo zwana numéro nanga ya téléphone na yebisa yo
numéro na ngai ezali 089 94 42 825. Nga nazali na Kinshasa, nazana nga na RDC. Nazali responsable à centre tonga nzoto. Donc esika mutu nyonso yaka kotonga, bamusu bayaka kotonga chombo, bamusu bayaka kotonga tolo, bamusu bayaka kotonga bayamado, bamusu suki ya ebele, mutu na mutu ayebi eloko ya kotonga na centre tonga nzoto. Centre tonga nzoto ezalaka na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Centre wana babenga kango ndako ya bana mibali. Ana Kinshasa babenga ngonda kwa bana mibali na basi na bango. Pona nini? Parce que totonga kaka ba mibali te, totonga ka pe basi. Moi si totonga ka ye tozozongisa ye vierge. Donc mutu nyonso yaka kotonga nzoto na ye na centre tonga nzoto. Kotonga eloko nyonso oyo lingi kotonga. Alors babenga ngo ndaku ya bana mibali na basi na bango. Kombo nango centre tonga nzoto. Nazali responsable nango avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Nazape bisike bele. Pona oba yebela kanga na kombo ya mama patience ngai naza mama patience oya kola na Bandal na avenue Batete la numéro 22. Et puis ndenge nazo sola no bwana na Bandal nga na fandaka na Tonde hôpital eza na Kimbondo et pas na biso eza na avenue Batete la numéro 22 na Bandal Molar. Le wana bozaka ko benga nga mama patience nanu na komi Israël la joie te. Po na yaki kokoma Israël la joie na l'an 2010 le 8 octobre. Depuis le 8 octobre l'an 2010 na koma Israël la joie nzamba yaka ko changer nga kombo. Alors nazalaka mama patience. Alors nazali responsable ya centre tonga nzoto. Numéro nange zali 089 94 42 825. Soko lingo obeti kaka 00243. Wane zali code na biso ya RDC 00243. Simando yeko koma 089 94 42 825. Peut-être koma 0 anate. Ça dépend yandenge bino poso sa ila kuna 089 94 42 825. 089 94 42 825 eza numéro nanga. Mais numéro nanga oyo ya banda bomwana oyo bino boyebelanga nango numéro oyo nga na banda nango musala tango bozaka kobenga nga mama tonga nzoto. Numéro wana ti lelo ezali eza 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95. Wana eza numéro oyo bino nyonso boyebelanga nango numéro nanga ya ebandeli ya la vie banda na banda téléphone na vie nanga téléphone nanga numéro nanga ya liboso ya vie nanga 09 98 87 85 95 naza nango numéro nango numéro mususu eza na Braza o penza na banda nango na mboka Braza lenga na komaka na Braza ba pesaka nga numéro moko 05 505 86 15. Numéro na batu nyonso bakenda poto kala na batu bayebanga kala boyebi numéro nanga o nga naza mama o na Brazzaville nazalaka mbala liboso na yaka na mbala liboso na kendaka na Brazzaville na kendaka ko soigner mokonzi moko hémorroïde po na yebaki Braza te Yesu kwa zaki na posa na benga na biyaka na Kinshasa nga na ebimboka na te na oyate alobi non et puis nazaka mwana muke makasi ngasi ko nazako banga mboka mona na komate sikoyo asengi kaka amemanga atindi batu baye kozwa ngai mama na biso abengi na Brazzaville ndeko nanga moko mwana maku na biso azaki na Brazzaville Rwanda abi ndeko no ya mwasi baye kozwa ye azoya kuna zo koswanye mutu hémorroïde. Alors batu bayana nga bayaka kozwa nga tomataka na jipa ya mokonzi wana tokenda tina ndako yana nga wana yana nga za vanda na riba kukuya numéro na bossa numéro. Alors na tokei na ebisi mutu na bite tokene na futelo chambre ngabi non ti na koswanyo pa na yana nga ya mwasi tokenda ka tie pa yana nga ya mwasi
kuna nde na soignaka ye mais tellement na annonçaka déjà na télé que nazo ya na braza alors le na komaka na lobaka adresse wana na télé le na komaka kuna donc moya koleka ezalaka te donc lopango ple ba minde na batu mintu ozomo numéro le na komaka ya na nga pesanga numéro moko eza 05 505 86 15 05 505 86 15 si le lot numéro wana eza na braza nasi na wentre mwana mwasi moko kombo na ye Marcia aza na braza wana aza ko vivifier na ndenge moko aza ko vivifier ba fille aza ko vivifier ba garçon aza ko vivifier donc somo donc bana mibali ya braza pe ba komi bana mibali ya force sexuelle bango pe ba komi na ba taille normale lokola kin po bana mibali bela kin basi ba vivifier banzoto po eloko yo babengi biabia eze eloko moko soki ekoteli mwana mobali na nzoto eza kokondisaka sexe ya mwana mobali biabia eye kala mingi te po kala biabia ezalaka te biabia ezalaka te nga banda na banda kosoigne bato nayebi ke bakaya te o sexe ekondi kala ezalaka te mais quand même baka oyo ya te sexe eza mokie mokuse ezalaka mais biabia ezalaka te kala jamais kokomona mwana mobali aza na sexe ne ya munene banda kokonda yango moko na tango akala makambo ezalaka te makambo eye koya kala te akoza ba bimela mela ba garçon bayebi ko batela sexe te ba garçon ba meli biloko mabe ba garçon ba meli pe ba masange belé ba biloko bimi eza vraiment contrôlé te alors na ba cigarette na ba bangi babiloko ebele bato musu bazo contrôler babiloko kolia te eyaki sikonde biabia yaki koya lero le biso to banda musa biabia ezalaka te alors numéro naza ko ebisa bino ke numéro nanga wana ya kala naza nango ezala ya Kinshasa ezala ya Braza naza na ba numéro nanga wana ya Kinshasa na ebisa ki bino 089 94 42 825 ya Kinshasa na baki 089 94 42 825 09 98 87 85 95 na Braza na baki 05 505 86 15 nyos pona ko vivifier zali bolokola aussi ozwi numéro komi yango malamu lelo na koyebisa yo tina nini chombo oyo ezana misisa te kasi avant de répondre à la question oyo na ko sepela mingi Ginette ye moko poser nga question Ok, merci maman Israël Joie. Quand est misana. Na dans vous que na banda ko partout si ba komi ba numéro wana, ba komi ko mon DJ numéro na ba parler kuna donc bobenga. Pour les jeta mona maman Israël Joie tu so sepela déjà que maman ye donc moi na mona simba de yaka ina bignette na simbi déjà nazo koma déjà ka ndenge misana ko zala. Maman to ngande ko ba question moko yela kingai. Tant au budget que mutu a vivifier sexe naie mais ça jamba oh je bazo vivifier wana c'est déjà traitement ici là ba retirer ka ba traiter donc il faut que la pour vivifier lisusu bon mutu oyo aza ko vivifier nzoto na benga kaye aza kolia biloko yo sexe liaka azo sala pe entretien mais na mutu mususu il faut ça la réparation ozomona réparation elinko lo baboy. Donc sexe est tombé qui en panne et soit qui problème sérieux, c'est-à-dire que sexe est allé côté les maté, sexe est allé ko beta bobele un coup, deuxième coup difficile, sexe est allé ko beta ba panne sèche. Donc ozala ki amata ki likolo mwasi na ye yango elembi yango moko. Donc sexe wana est allé ko beta ba ku ebelete. Donc ba panne sèche na ba panne sèche ba moteur donc eza na sexe mususu et telemaka lisusu na tongo te tango zo telema lisusu te c'est que moteur nango est bloqué moteur wana ezali bloqué wana ezali terme ya mama tonga nzoto o eza ba terme nanga ya mama tonga nzoto sexe tango ezali ko telema te zo telema te tolobaka kaka moteur bloqué wana okomona nga moko na komi moteur bloqué nga moko na yebi pour mutu mususu ko tanga fiche no ako comprendre le côté ako comprendre te oyo oni nazomona aoyeba te makamnini mama tonga nzoto mama Israël ajo mama bana mibali akomi
akoyeba te nga moko na sa motema nayebi déjà sexe bouger zate sexe oyo nani de pompe bijection te sexe oyo ezali na démarrer te sexe oyo eza na ba rétroviseur te donc sexe ezanga rétroviseur ezali sexe moko oyo ezali ko beta baku ebele te ozotala penza frein ezate donc ozomona penza ke sexe eza na biloko nango nyonso na kati ya nzoto sexe eza na biloko nyonso na kati ezali sexe moko meilleur ezali sexe moko en bon état eza en bonne santé po eza na biloko nyonso na kati mais sexe ezali kozanga biloko musu na kati sexe ezanga misisa sexe ezanga carburant ozomona sexe ezanga démarrer donc démarraka te etelemaka te donc sexe wana ezali kosenga réparation wana nde tozoloba la réparation eza na sexe mususu ezosenga kaka entretien wana siko eza déjà sexe déjà réparé mutuka soki etamboli mingi ekotaka na entretien sexe pe soki esali mingi il faut ekota pe na entretien nango biloko basalaka nango entretien ya sexe oyo basi bazwa traitement na si nayebisa déjà ba Ok, merci beaucoup, maman Gisela. Maman, vraiment, wana ka pona ko yano vraiment na mituna. Mama, uti ko ba question mo bo ASP singai. Surtout zomona sexe oyo chombo oyo eza vraiment na misisa. Pour liya ka ba vivifiant et sexe mo vous meza normal. Mais ce que zomona sexe oyo, tinga la personne bien eza na misisa. Mama, pourquoi eza na misisa pour zomona on forme na opéra kufa auto. Il faut les na réparation. Sexe oyo ezanga misisa. Mais eza na ndambo misisa ezali mais surtout ya principal oyo esi donc eza sexe moko misisa nango eloko ebomi misisa na kati ya sexe oyo ekoki kozala tension ekoki kozala diabète ekoki kozala maladie to pe ekoki kozala bakisi ba produit chimique bon eloko mususu oyo eliaka misisa ya sexe eza ba infection les infections chroniques wana pe eliaka misisa ya sexe mais il y a toujours un moyen pour na kobotisa misisa ba produit ezali toujours na tonga nzoto na kati ya gamme complète ya ba vivifia mwana mobali ezaka na produit moko oyo ta mwana mobali azomela e bandi kobokola misisa ebandi koliesa misisa soki misisa ekufa esilaki nyonso misisa mususu ebandi kobota okomona ebele bango mo bayebi po kobota misisa eliamaka nango malembe mais ebotaka nango nuki musise bota soki totangi kombo mokolo tokotindela ndeko na yo na mboka musika bakozwa ye yango totanga bakombo te biloko eloko esengeli oyeba ke na kati ya gamme complète ya biloko mwana mobali toza na telemisa toza na lendisa toza na vimbisa toza na kolisa tozali na bopikiliki démarrer na carburant biloko wana ezali wewe eza pe na sexe mususu yaya omoni oyo musisa ata ya moki eza te donc nyonso sese donc oyo ese ekomi nango sexe moko mort ese ekufi ekomi déjà cadavre eza déjà cadavre eza ko fonctionner te etelemaka lisusu te ekotaka te ata okotisi yango na makasi okotisi yango na maboko soki ekoti na kati ekotelemaka bongo mwasi akosentir yango te sexe ebongaka ntango ekoti esengeli etravailler esala mosala soki totika nano ngo po ezobela nango tozonyokola yango pamba oyo soki ekoti ekotravailler soki yango etravailler esali musala okomona mwasi pe a sentir que basali ye musala pe okomona ke a sentir bien ayoki kimia po tango posa eyelaka mwasi posa wana ezalaka makasi mais il faut posa wana esila te siko soki esilita osuka Ok, maman Gisela, je parle. T'as dit que la belle chose signalée à kuna. Mais maman lui kiss misisa oyo. Le quoi sur toi belle attention. On a chomona et yo zanga misisa. C'est bon ma misisa. Ba faiblesse sexuelle, diminution en sexe. Donc à cause de bakisi wana ba melaka ya ba tension na bakisi ya ba diabète
ezala zomela bakisi ezala zomela bakisi te tiombo ezwaka problème ezwaka problème alors bavivifiant oyo tokopesa mutu wana bavivifiant eza nango baproduit chimique te eboyaka nango mpe kisi ya tension te eboyaka kisi ya sida te eboyaka kisi ya maladi ata moko te atako eza kisi ya mondele soki ozobela okomela no bavivifiant nao sans problème yango ezopesa nango ka vie na sexe ezaka na produit toxique ata mokie te na kati donc na bateste nyonso tosala le vivifiant eza eloko moko ezokende koliesa eloko mosusu mpona kofaire vivre yango alors ntango yo omelaka bakisi ya diabete bakisi ya tension ou bien bakisi ya sida okoki kozanga bavivifiant oyo te bavivifiant ya sexe oyo na moto aza na sida esili ye na nzoto eswanya yango bien mpenza sans problème moto akufa te nyonso ata suki ese esilaki ebandi sukobuta eza bon. Maman Israël, je prie pardon. Balandigno se fait diaspora DC. Au bolinga raciste. Au mais ça toujours kota. Toujours beau ça peut-être toujours lui c'est ba matériel na biso. Un ba caméra bien beau bisa image qui toque. Hein? Donc on a ça la régie à propre. Ba tu news voilà pour ça clip na bango les canap. Donc na éviter na commission ndeni. Au moins tu vas clip toi c'est la maman Israël et vous allez vraiment leur qui sont. Dans un studio. OK. Pour maman Israël déjà un studio à préparer ba te bois qui to. Au maman ba qui album na comment na Nzamba moni yo. OK. Nzamba moni Ginette Mwaka, amoni boss Pirus Bunga, amoni DG Luzolo, pourquoi pas ta dinga là pas. Hein, caméraman mo le plus. Bon ba di. Maman Israël la joie, to mo na suka vraiment ya émission. Oui, c'est balance na biso ni o mesa ko landa biso. Na ba ba mesa la Ginette benganga. Sala boy, ça mo ko bisa balandi wana tini. O mesa ko landa biso partout dans le monde. O ba lira surtout émission to maman Israël la joie le bara. O ba se pe la vraiment ko bisa moni. Merci mingi balandi na émission oyo ndenge bolandaka biso vraiment ya liboso nazo remercier bino po nazo sepela ndenge bozotonga banzoto na bino eze sengo mingi po tango bino bozotonga mabozozwa mayele nzambe pa zo sepela na ngai Israël na ye na musalo apesenga po eza musala moko ya pasi mingi pona osala ngo eza musala bitumba bakofinga ngati ozomona te kavana sala ngonga musala nzambe na latina kilote po kame mutu nyonso atala ngai sans problème donc nazali pona mutu nyonso pona mwana nzambe pe pona mwana nzambe te pona mutu nyonso do musala ya pasi we ezosenga penza ke mutu nyonso azala bien traitement ya sexe pe yango te mutu komema mutu na lola mutu po akende na lola eza mutu oyo akoyoka liloba ya nzambe pe abongoli motema na te arape liloba ya nzambe na kati église mais kala mingi tende na banda ote ya bino na internet liloba ya nzambe pe nzamba kosala makambo minene et puis chaque jeudi ngai mama Israël a jona sambela pona bato nzamba yokaka prière na nga makasi so na sambeli pona yo na problème oza nango ozozo solution bala moko po ngai kado munene nzamba pesa ngai yango wana nzamba loba na ngai Israël na kobanda koyoka libondeli na yo ayebisanga bongo alobi na nga Israël na pamboli kado nga na pesi yo na kobanda koyoka libondeli na yo alors na koma kobondela pona bato bazana ba problème oza na besoin prière na matakangomba chaque jeudi nde na matakangomba naza musala nzambe kasi nazali sexologue oyo nasonyaka bana mibali ba sexe na bango nazali kobongisa pe bino bana basi bao bozana ba problème ya vagin zali munene eza na élastique te na bongisa kabino penza vagin oyo eza lisusu na goûter oza mwana mwasi me mobala zoko lisusu elengi te il faut to balikambo oyo ya te mobala zoko elengi te eza likambo munene Ginette eza likambo moko munene donc mobali soki azoko goûter atoza kitoko ndengi ata yo olobaka balangi nyonso mokili oyo mobali soki azoko goûter atoza na combien de diplôme atoza na mbongo combien ozomona il faut toloba likambo mwana mwasi esengela ye bako vivifier vagin na ye a vivifier yango c'est très important tolembi na biso makambo ya basi koboya mibali tolingi yango lisusu te tolingi mwasi moko na moko mobali na ye ayoka ye elengi bafanda kimia eze sengo mingi komona couple wana bazali koumela bango mibali maizela jalo bikemba couple wana ego umela mama tokonga na kolinga pito lobele welcome tali mwasi tamsu
poser émission chaque émission sous lundi to ba ko mutali pe sous moi c'est parce que belle ba ko boya pe basé belé ya on zo mutmo abenga bina ngazo banga basi kishasa ba déception tant suyo beta kana ka kuma ko lembaka na yo ya moni mutmo ngazo beta ba ko ebele ala ndi mutu wana siko ebisangana yo mama zawana benga basa kishasa nyonso te batu baza déception te bango bazo banga basi te babanga te nakati basa kishasa nyonso wana eza na ba oyo bakendaki na tembe te oyo akei na tembe na ko prouver kin le na koma na poto ba o wana nde basaka bon menga yo telemino mwana nga Ginette babali okeno na poto okebo mbalo po ani il faut kanisa esika onde ko muninga zuyo amen mama banga teka la minute les jeunes nyata mabele wana kozo mabele na ngade ozo kende mwana nga ozo kende na ebisio il faut babala yo nazana besoin babokilo oui c'est ça nazana besoin bokilo na nga oya ko bala yo c'est ça okokende na yo mais okobanda pe ko ya ko visiter mboka na yo po soki mutu okeyi okobosa na mboka na yo te fo oui c'est très important merci na bakiso badinaki vraiment émission oyo ne budget ko misala ko landa émission mais ça ko kumisa vraiment émission ne biki bozo kota déjà belé ko kota belé un ba 20 000 venez en qui partout ba 100 000 ba 200 000 de bosso pour émission vraiment ezo sou mama zawana aza mosala nzambe et puis aza sexologue mon le moi lui ala tikilote pena pour mon dire que moto nyonso alandanga sans problème po batu mosusu balinga kolanda biso basala nzambe te na télévision po nani po tango amoninga na kitambala na mutu amoninga iboye ndenge nazalaka wana le na hote ya na makambo église ona ça c'est un pasteur hein ça c'est un pasteur aleki balingo yo kamate ate mais lokola mutu nyonso zomona ngabo ya kolandanga sans problème mwana mobali nyonso lande émission na yo mwana mwasi nyonso lande émission na yo et pour maman za médecin ma mutu nyonso lobaki na o samela te ya za ma pour la traiter c'est pas qui parato za musulman za nani mama qui porta traiter mutu nyonso poza musana mama mo lilo basuka poto comme déjà okabwana mo lilo basuka déjà comme déjà okabwana liloba suka ezaka likambo munene oyo biso tolobi lelo que notez bien vivifier les corps et surtout les pénis notez bien surtout les pénis alors na ba émission oyo ezolanda tokosola lisusu ebele na oyo etali loposo nzoto suki ebele na mutu bayamado batolo vimbisa tolo tout biloko nyonso ezalaka et puis naza ko informer bino ke biloko ezali to yebi ke ngai na bino to mona ki pasi na l'an 2011 12 l'an 2011 l'an 2012 biloko mona na kate to comprena kate partout biloko zaki ya ko vimbisa chombo ezaka ko mona na te saka boy na kota mabondeli makasi nzambaki ko yokila biso susumawa aye ko bimisa biloko ezali ezomona nango pona mikolo nyonso botianka na mabondeli tozo continuer toujours ko sauver les garçons de tolobaki sauvons les garçons il n'est pas bon que le sexe soit mort parce que sexe ezali très important nzamba pambola bino nyonso yo mutolandi émission benga na 089 94 42 825 soit na 09 98 87 85 95 nzambe azana bino nyonso bolanda biso na ba numéro ya kala na ba YouTube partout bolanda ba conseil ezali très important et puis to bata mabana na ba masolo na biso. OK, merci maman to mvona suka papa maman to besoin d'émission en tout cas bomba bana poser émission ezaya so ya ba mikolo ezo éduquer hein mingi ba mikolo pour moi na atala nzango aller lo mota ko comprendre mais yo mukolo yo maman yo papa ko comprendre makamuni maman azolo ba yo to ngaka vraiment so émission bandi papa longola fuma bana to bata mabana bata mabango to bena mingi bata mabana yebisa bango je dors hein nzoka nde yo wana ozolanda. Merci maman c'est bana que je dors déjà donc tout dans la bien temps mais maman besoin d'émission na ko sunga couple la bino sunga foyer na bino pour ma beza la te ba divorce pe mingi ezala te ko zo divorce belezo causer partir ma sexe oyo
kembala ça bien te moi ça l'ingité on dit ça vraiment moi belé à la Kinshasa tout ça la Kinshasa tout monde là déjà n'habite pas même qu'il a mis comme si poser moi déjà divorce ça là pour ma oh vraiment Italie ba chombo yo to se plaît que Hollande vraiment émission on appelle sur merci na bino ba besoin pour nous meka en tout cas bon limbisanga vraiment bon limbisanga benga to so makambo Italie musala ngai benga vote so makambo to sokolingo balanga na bosolo benga mama Israël la joie na bosolo. Oui, na bosolo ya bajete baje wana oui c'est ça. Oui. Soko lingo bala ndekono ya mwasi na bosolo benga mama na ye po mwasi oyo mobali azolinga mwasi na bosolo alukaka ba parents Ginette na kuta ba parents ndeni nena solo na bango pona yo est-ce que kolinganga c'est ça ko balanga c'est ça na kuta na ba parents na yo c'est ça. Ok, merci maman, vraiment t'as dit ngala merci pour ce qu'on toujours mini pour n'avoir pas caméra mais ça aussi toujours t'as dit ngala merci na pesi merci l'équipe mon diaspora RDC na bosente mon DG papa Luzolo papa merci le rapport hein kankanenge zalaka Jean-Luc Kadima merci Jean-Luc Kadima Detentimba Deta Costo ouais azo combiner nion sur la fois pena hein merci vraiment d'été t'as dit ngala hein mon ami personnel ozo sunga ngai to tambola katambo to zo ba vidéo ya bientôt tindela rabino ngala bino vont tout tenir balasi hein boss Pirus bunga ma boss yo bibona vona ko boss na te pour les autres qui donc jamais na boss na un boss Pirus bunga depuis Crane boss tout zo bundara no lo bara toujours tout zo bunda t'as dit ngala pa kabola ngala maman pour comme dire vraiment na suka pena maman ngana to kabwani to tenir balasi en émission oyo hein tu peux se la mode et voilà faut te demander t'as dit ngala parce que ngala maman Isaïe sunga tout tellement vraiment t'as dit ngala parce que na biso là tu changes la ma femme et amour tellement ok merci maman t'as dit ngala pas hein pour pas boire pour vraiment déjà na suka l'émission